Opération Panzerglise. Panzerglise to bani masolo. Opération Panzerglise. Non, coupe pas la Congo. Opération Panzerglise. Donc après tous les dimanches. Donc on a Saint-Denis lobby chaque dimanche. Nous avons Saint-Denis et puis surtout il y a veillé. Bon, il y a réveillé dans Saint-Denis. tokobanda na scène ne pas mukuna po yende mutu munene wana mutu ola kokoti wana bana no awa bana banda kwa poa et puis yo mwana mukuna na soki trésor keba yo mwana mukuna soki trésor keba pa godeki mane ko yaka shooter na poto ko tchaka shuli kolote comme ça pour la tout ça émission partout na ba tout olingi mais lelo c'est un grand plaisir bon année na ba konyo so bazali so bon année na Célésine bon année na Aziko Force Fumoento. En tout cas c'est un plaisir parce que ça une émission on va bien un trio. En tout cas merci. Nous avons un trio. Bande ko so petit modèle na 4 personnes c'est une émission s'il te plaît. Bonne année, papi Guet Masaranga bonne année. Célésine dans une noire pied levé. Nous allons la garde du Nord à Escatolali et nous devons bien manquer de mettre quoi par point de vue na bino pour la marche autour des calés 31 et puis nous avons le Karamboka ba inondation ba tokufa et puis nous avons compromis nous va combattre aujourd'hui à la poto c'est le marché né de kaki il y a moi pour monopoliser parole té na question beauté bonjour bonjour mo bosa ngo te mona ba complicité ba pasteur ba faux pasteur collabo to comment yo do développeur beauté na yo te di mola tout le la vie la PSP n'a profité la PSP papi gain mbote bisigazali et parce que tu as ba congolais non la PSP le terminateur mbote Gislain de Blaise la PSP mbote la équipe na bono to Congo Brazzaville Freddy Kouka na PSP mbote place azali donc Sarah Martinette parce que la guerrière en tout cas la guerrière et Moningala de Bonanga Ziko Force les combattants les plus colériques. Vous comprenez? On a la kanda d'action, mais il y a matara kanda, soit mati kanda, c'est-à-dire sur mon place zoya, ça n'a pas. Vous comprenez? Donc il y a un peu de mbote na yo, tout bando. Kassiamo Tobandi, est-ce que pour la marche des 31 décembre, pour nous les acquis récite ou les acquis défaits? La question on a trop autour de la Ziko Force. Tout dans la Ziko Force, Ziko doit répondre, on a la pour nana pona méchanceté ma musu parce que yo le balama comme musu so yo lobi na ngai so yo lobi na ngai c'est les ino mec ici tu sais moi quand je m'exprime de toute manière c'est votre c'est là mais yo aussi sur le rabo point ça local donc ngare na zabuye na lobi na yo boye comprendre toute la question là pour à part Ziko Force parce que tout ça makamba minene nanu kutu okunda yo ozeba yo expliquer bon Aziko question pour la marche des 31 ba laïque ou catholique ba senga ki pour no ezaki récite ou bezaki échec ou déjà tout d'abord na débit on peut ça na mbote na mbuluji soit dit Simbangu donc père na biso Nzambe na biso donc matondo mingi na mbuluji soit dit Simbangu et puis na opé c'est sous moté et pas vu na biso Mosengo Pasinia pile vie ya palais yo yebit yo nous avons en Congo et en plus vous avez voulu une esprit bien comme solo il faut ça na maboko no depuis que la toi no ozela donc na pesi moté na vena sur Mosengo donc voilà na bana Congo no surtout malgré toute souffrance donc comme il en rebi pour appeler ça c'est moko boy tata moko qui na zamba vite fait comment la tamoro bako sambela nzambe nzambe sunga famille nanga to souffrance eleki tout ça bana ki diba père nga koya na ravin quoi tant azo koya azo kanga oseku azo baluka azo koya na scène montagne ba arrive s'approcher na njete moko boy azo leleka oseku muto oya pesati alela limbia bana tika nga maboko na kufala nga tika maboko isa komene na mabele mako sali ka boy oh abi pas nyato na ndoko mika isina komene nga. Donc suite et fait à ma solo mo yango donc ma solo c'est fini nango donc voilà biso za ozagi to ozela les jours J c'est bon hein? Parce que na minute yo ben si sonyo soit tombé Congo za siko na mabuka ba congolais ba mo donc c'est le moment toi on a besoin gaga nginganchu le seul moto yo aza na monopole makambo ngo soit za vina biso Mosengo
biso yebela ngomba cardinal te via botami na mboka na RDC akolo na RDC viola de mtu soutenir il y en a marre de ce qui se passe au Congo donc vie ta yango oyebi makambo politique oyebi masula politique oyebi makambo yuma wana ba ye kutu ba yo la plan yo za na mabele ya Congo oza mona Congo oza mvuluzi donc vie moment yango Congo mo motel la yo vina biso mosengo donc kende neza masula za la Vatican ta la moment oyo moi na poste no ya psychopathe lwala ochango na mpanzi olongoli mwana ni toji wala so ivoa lwala simba masola mbuka toi na besoin na asiko fox question na répondre te na ebité na tout bien marche wana pona yo et ça l'impact bien ça l'impact de marche yo no balaiki ba senga congolais bima pona ba congolais elo biso to no zela yango wana en tout cas yango na zoloba so moninga na féliciter na okomisa ve na ngamu loka mosengo pasinya yo adavé na biso parce que eloko ya sali obiso to no zela yango donc eloko ya sali ya bambula na bambula donc eloko to no zela yango wana ebike église ezali lokola maman donc église ezali kwa maman moni maman ba touchaka yete ba sala na maman so moni muta ko mo simba maman ezali wa mezi goma Follow l'église c'était pour l'église de sommeil ou bango benga l'église de réveil et ba pasteur collabore ba mokuna ba mesile wana tout mokuna parce que na katika wa mke pour l'église c'est le baba catholique exactement dans la raison moni catholique ezali ko la maman donc fondation ça dit so comme ko toucher tina na catholique donc ça dit au comme na suka mutu ezali donc ezali boma quoi. Donc, il y a déjà réussi pour vous dire que le message est capté. Maintenant, parce que ce que quelqu'un va opposer, c'est que catholique. Imaginez l'église le monde entier. Il y a un individu, simple individu, il est lettré. Donc, on va toucher et ce sont le catholique. Donc on a soit à partir ya wana donc tu vas comprendre biso moko tu vas comprendre que non tout ça on faire na bata na muteli boma mobo tu vas faire na mutu moko boye ou aza Mosapien voilà donc mutu moko boye aza ayebi valeur ya vité donc Max Simbaki batu babimaki et puis tu vas comprendre les sous quand la carte wana ba tindela biso collabo moko boye caméléon c'est un collabo oui c'est un collabo moi je profite de l'occasion Papa Keba, na dernièrement basaki émission na Papi Gen. Papa, au moins na minute tout ça, soza kota congolais, oza côté ya peuple, oza kota peuple. Ou oza kota peuple, ou oza la peuple té. Donc arrêtez de nous faire des manigances pour rien. Babylon mo bosala na wana ezana ngotina. Bio to kata nous on n'est pas des gamins hein. To abala mikete. Kamere, Keba, mona no no ba belo ko kema ko sumba. Soto ko sumbele ramba le sumba ozo pa na bino bokum sa kamera so ba na mato ya koyoka boyoka bino INC Congolais na biso ya Kinshasa eloko tozoloba yango le koso ya mbongo oyo kamera na eloko ni ba fina mete bongo na ngopedea so bozo ba partisan na ye pourquoi mokenda na misala ba ne ba galérer na Grèce ba ne ba galérer na Grèce bana ya kamere kamere wana azali batinda ye azali pion nalobi yokangai papa okotikana loba kamere aza rwande ayebi yango ye moko andimango kabiabi aza rwande mabotama na Congo biso toana besoin d'identité nationale quand vous êtes un rwandais donc on soutenir toujours les Rwandais au Bazar. Pour moi, on n'a pas de gouvernement. Moi, j'ai un gouvernement. Et bon, on a compris que non, dictateur. Il n'y a pas la dictature qui règne au Congo. C'est l'occupation qui règne au Congo. Quand tu te dis que tu es Rwandais, Rwandais, tu as la famille Rwandais, tout Burundais. Pardon, pour ce qu'on est là-bas, soi-disant, le président illégitime imbécile de alias Kabila, Kanambe Hippolyte, na moi c'est Boula Olive, na ba Mende, en tout cas, na na tiré ko finga mais ngala on fingo li. Maman a 85 ans. Koko ba la kisi wana koko to man église. Soudan mo ka to tindika e.
bana basi ndeko toi na bana excusez-moi ndé na fingi bo excusez pour na bana ofinga so mutu te mais en tout cas bo permettre na finga ta moke ba mama na bino comprendre bo lekisi mokuna mama na yo pasteur osoki na bitsoki kakesa e bembe ya mama na yo voilà ngalasi tufi ya koko ya mama ku ozo comprendre soni ka futa wana sida na yo yango pesaka na lo musulte po ba na respecter ba oui comprendre donc c'est là au moni na comme na kanda mo papa voilà na yo ta ko sala ba mission pe bino de suta ko sala ba mission bo tuka ko lo ba ko no papa mo senga auto lo ba ngala ba ke papa parce que azala so na bana agoza na bana ni tingai comprendre donc papa mo senga lo ba il y a pas de l'église au milieu du village. L'église doit être juste. Donc, makambo yo ça est injuste dans le pays, biso za contre yango et puis boye bango ke ndenge bo manede ya ko laksa makila peuple congolais to moni yango trop. Biso sito zuto comme mir. Donc to aussi la ka pena makila. Vous comprenez? Donc batu oyo boza pour batu wana. Bosilisa yango, boza toujours ti la libération, bon ça va toujours pour Batouana, bon changer, pour la monnaie belé on va changer ba langage. La plupart des bateaux vont soutenir Niamawana net ba Cameroun. Mutulo soki Chantumba, so Chanie, Chantumba. C'est Zambien. Chantumba tika bana na Zambie. Na mwasi. Nabia. Asunda na mwasi na. Yoka. Chantumba. Oh susu komane no komane ngobeka kana ni onani. Oh soki nani onani. Oyo yo mutu ya nani ya walubaka soki oka be abeta makapa na Olympia. Nani? Wa beta na Olympia di banda wana beta beta. Ora mulaya Rwanda. Burundi. Il est là. Je profite de l'occasion ya ko finga lisusu imbécile dans la compagnie ba échafaudage na ba nettoyage na bi oyo zolo ba wana to landa ya kimaka mbango. Akosa o soki ministre ya diaspora Emmanuel Elo. E bembe ya mama na ye. Na yebiso de mama na et puis yebango mukolo kuta na Sergio na nzela yebo kuta na Lyon faut ngala ke bolo ko na yo no portant bateau plainte vous êtes illégitime tu n'es pas notre premier ministre de diaspora et puis maintenant ba journaliste ba bula o boke na lobi ko mote mais soko meki na ko vidéo pa ka na makamno tout journaliste a bula ta non notre ministre de diaspora c'est que on a Congo gouvernement za la ko gouvernement Yaba, Loba, votre ministre des flatteurs, des traîtres congolais. Votre ministre, c'est pas notre ministre de diaspora. Oui, mais la diaspora, te dis moi combien de Congolais baza awa, baza na souffrance, baza na problème. Est-ce que, en tant que ministre de diaspora, sont déjà assistant déjà mon témoin dans les bébés à la diaspora. Mais il y a pour assister, Neni, bon, baza illégitime. Bino Sikola, en tant que ministre, il y a diaspora. Il y a Kingankati. Yo olobi wa ministre de diaspora question na Libye ko zo bande ko so ba tomba ki ma migrant pour ba esclave avion ko mona ko kitagyo e uta Tanzanie avion uti Tanzanie muta uti Libye na modelo kabelo zo na Libye na lobi yoka siko ba yoka congolais na lobi la bazo ye auti Libye ta auti Libye oye est-ce que bomoni bisika ba zo ko sa ba congolais fongola miso to telemande to telembo libela parce que il y a un petit Libye avec Kitty au moins place ba yaki na ba mercenaires rwandais ou ba anglais pour ba soldat ba policier ya Congo bango ba na arme te yango na nzala na makambo tout ba tsa na tête à pays yango ba zo continuer ba zo ba ko ba ko yima ba portable ba mercenaires wana ba yaki na avion wana ba ko take avion ba uti Libye ndo ko Tanzanie voilà yango to be yoka yela ko tuna mutuna yango to sa yo te di mola tango bo sala misala oyo yebisa ba ninga no so ba journaliste kala mingi te to banda ko frapper bango po bino soki collabore outre que ça y est awa bengi bo ko sala émission et puis o dénoncer na yote parce que le peuple congolais misala bo sala vous bino bo ko sala valeur plus que oyo ba futa bino ya danger soki mboke za na peuple institution no se vanda mais bino vous avez mutu moko azo boma peuple net kamere ayi abasaki na papiken tikanga na sisa ko lo bono bana yo papiken moi na opesa ye torte parce que asa appel la diaspora comprendre si to ça la rappel na biso prochainement
chroniqueur autre mona ake sala émission na mutu ya lokuta ya Congo ba opposant ya lokuta et puis pour vous dire que après le 31 réunion conclave soit quoi il y a ba opposant awa et osala ma société et ça ma société ba pasteur ndenge moko ko na molongo ba musicien à partir d'aujourd'hui à partir ya lobby dimanche église ya mukuna lobby to ko panza yango opération ba combattant tout place bozali peuple congolais nyoso ata combattant résistant ba parti politique nyoso oyo to yebi ke bundela na résistance ba parler ko ba UDPS ba ouais Martin Fayulu ba RCK ba Martin Sali ba maman Blandi Bianfuka bino nyoso tout ba Pichu Somongo bino to ba Babe Masombo ba colonel Dembo Pacheli Mikobi ba Jimmy Congo bino nyoso ba Siko Force na ngai ne na Vermeil na ba Papi Volcan to longa na ba na biso wana Joël biso tout donc na lobby ke lobby tout le monde en a gare à Saint-Denis on a dit qu'il y a la souci à Congo a vraiment na souci à peuple na ye lobby tout le monde en a tout souki ça parce que pendant le moment en un mot boye ba ke ba pasteur c'est fini mon niveau to ko mona lo chama ko na yake ndio veiller ak ba pasteur lo no zolanda ba ngo ba tika na mitakana na ba net ba ngo ba lo sente bala na bino ba ngo ba lo panza mabala bango ba zo no ba bimi na bino na ba 5 heures bobimaka na mbongo ya pasi zelo na sisa koloba to lobi boye pas d'église si to signé dans la commissariat ba lobi pas d'église pour les autres ça peut makeler la France pas d'église pas de pasteur collabo pas de soko zo pasteur à solo olingo te ya bato na libanda o te ya bato na libanda tam so na garde du nord bien place moko boye o zo te ya bato et puis le message ya peuple debout peuple à telema donc ba pasteur congolais interdiction de force na chaîne nyoso merci donc kokata na bongo te na tokata na bongo pesa ma valeur kokata na bongo to kotuna mutuna na yo na lobi boye kanda mdesa ko bande ko ba kufi trop bande ko nga ba kufi trop yo solo bana batu ke yo ministre diaspora okende ko joa batu na Libye bongo ba ba kata na ngamba Congo Brazzaville yo ministre diaspora sala gini baba ndako vanda ba pour la mbula bisika wana na 24 wana ti bula ya olive mama na bisiko ta bula wana tanga lekaki wana mwasi akaja assassin wana Hippolyte Kanambe imposteur génocidaire massacreur du peuple congolais tu veux pas quitter derrière on sera le pouvoir tu gagnes jamais d'élection aux alaraté ba important tout moi na ndeke tala matokolo monsieur Vimba vilain faux garçon o leki na zamba bozo leka na zamba na leka o sumi na bazamba nzete côté na difuni voilà ouais na nyato na Ziko Force pourquoi vous prenez beaucoup l'église raison et l'église à Poto mais déjà ils ont mon mingi tout ce qu'il a dit au moins des fois ba décision sous to zo kango to vient sous ba décision biso peuple congolais donc tout pèsera moi temps bon tout à l'heure peut-être va comprendre rose na conscience batona baza ba nyama ya solo bana conscience l'église pamba na Kinshasa bani ba mema makambo wana ba yesu ko lebisa biso awa na Poto ne ba bungisi batu banzela na Kinshasa asa biso na église na Congo et na Congo zo ba pasteur zanani mutala kisa mutu nzela mabele zanani bate ya kaka 10 nini pourquoi bate ya nini histoire ba na Israël te ba bundela mabele na donc les gens on a la Bible au moins biso to la sabino siko ke no biso ne bana nzambi tellement boza bato lokuta bino pe comprendre déjà Bible ngo pe Bible pe la carte Bible ngo pe ma lokuta ezebile boko sala bino pe muta ko sala bino pe loko azate biso to lelo to sibiso maboko makamna maboko et surtout tala bato so niama mususo ba musicien vraiment hein baba nino na faire na conflit hein baba nino ko discuter biso to na actualité ya lelo to de la moka ti ba komi na we na so na jibo o mona ko tanto lo baka bo tanto lo baka siko bo pesa asiko bo so makanda na lobi boy na biboy o moni o ya lobi baba ndaki distraction na fere non conflit na utumungwe nani yeba no yebe o na lobi o ali akanie wana
Ouais, il y a rien. Si vous avez bien le rose à Congolais, vous avez tout Rwandais, vous avez battu. Alors, si vous avez bien ma taille, donc il y a des polémiques, il y a la vérité. Des polémiques, il y a la vérité. Il y a collaboré à Congolais. Alors, moi, j'étais parti voir le ministre des Sports pour la tournée au stade. On a deux salles à tourner. Il y a donc, quand on a beaucoup de choses, 5 chantiers au président Nabino, il y a illégitime, président des occupants. Président Nabino, il y a un fou comme ça, Bambo. Oui, tu as la Keba. Est-ce que ma minute, on a besoin proche, il y a le 31 décembre. Oh, les catholiques, les Congolais, la messe pour le Congo. Il y a des districts, auquel on a Lubumbashi, pourquoi on a ça positif, on a ça négativité de quoi? La Lubumbashi. C'est là, non, c'est ça. Il y a un conseil, on a une recette automatique. Comme papa, attire la fatigue, pardon. Au moins, la fatigue, depuis quand? Et puis, au moins, yo, on bête à ma fille, parce que moi, c'est la cause, ça n'a rien à ma pasteur. Yo, non, ma pasteur. Tout le monde est un migrant, ma esclave, ma bini, yo, biso. Tu es contre esclaves. Bah, tu vas pas faire un boca. Maintenant, c'est 13 millions de morts. Mais besoin d'esclaves. Vous avez déjà parlé ça? Bon, besoin d'esclaves. Vous avez déjà parlé ça? Dans 16 comment, depuis quand déjà, yo, Ozali, tu fais partie de la culture, ministère de la culture. Pour ministère de la culture. Mais comment c'est possible au Canada de sport? Et c'est un maçon, à ta construction, Italio. Marambo Italio, yo bête la musique. N'a pas combien, oh yo bête la musique, oh yo ton ambo dans le stade. Mon bout de temps à ton stade Camaniola, la a bête loin pour faire bien mon bout de temps à ton parler du peuple, bien un grand carrière au bête la musique. Dis, botiko sarana bat. Botiko sarana bat, on barasuka. Ouais, on y a un touché à Yazate. Tant que on a les zino. Et puis, si on meki, beaucoup de maman, n'a pas à m'quitter. Ça, on couvre pour un bon à n'a pas à m'outer. Au moins, histoire, il y a Wera, ou Azoko, ça, ou Kosa, quand on a stade, banin, tout ça, nous sommes à distraction, on a laissé peuple. Mais actualité, il y a un moment où tout ça a un problème, dans la Moka, tout ça a un souffle, dans le Moutou, où il y a représenté Moka. Donc, Moka, derrière, sur la minute, il y a un movie. Et dissoudre. Attends, moi, on a maille, à cause du pouvoir, dans la Moka. On dit oui, Bambo va nous passer parce que va ambassadeur la UNICEF. Bambo ebimi na UNICEF, ba bengi na Suisse, UNICEF mo ebimi 3 500 000. O ba na pesa muwega, ba 100 000, ba 200 000. So ba o benga ki ko se justifier. Mbongo na nyoso ya zwa na sala ngo nini? Yango so akena jeo wana. Ki akino to asana di solo ni ba sala ba se des papiers na ministère que non, a otonga ba stade ba nini, ba cha nini ba be nini, ba cha ba nini ba Dieu, Boye, tout ça, ça seconde année na Suisse kuna que notre mbongo pesa yenge de pour na bo. Donc ça va ba ONG na ba posta ka kia matete na ko chamai. Donc ça va mbongo na mbongo na bango te za mbongo ya mundele apesa ngo pour le peuple congolais. Alors bien Georges Weah ba mimaki ba ngawa traduire na justice no bikola 100 000 pamba. Na ONG na fondation na salaka. Alingali ya mbongo wala ba eyo mbongo ba na justice a zonsa mbongo ndenge mona ba fantir ba musicien to laisse appeler ça bino que no ba musiciens sont des vrais collaborateurs ba compagniateurs ya Kabila dans le moment où bon début que recette yo ko ça va conseil ba ni na Niger na ta fantir recette ani asiko pardon ko silga mingi te tato expliquer ba tout calmement to expliquer ba parce que ba ba conseil distraction on a tout boy. Au monde de Bobano beta te ana poto bono ko beta kati boko kufa si boko kufa et puis faut bango il y a une liste noire de Kofi jusqu'à ceux qui fabriquent na ba misu soana dans la lobby de Kofi Olomide jusqu'à Fabricage vous allez pas jouer ici et puis ça reste que nous sommes ba visaté ba ambassade tout fermé yango pas de fonctionnement yo ambassadeur il y a France il y a Congo en France na yebiso e bembe ya mama na yo soki o meko fongo l'ambassade o comprendre que toi ba kamikaze to alaka donc moi ni makambo e comme na niveau moko photo bomata muntu moko boye to bomi neti nde ba Zakari wana to bomi ye comprendre akasa ya na ba technique to boma ye et puis bino ci baraso sur na
En tout cas, ndeko na papi volcan na pesi au conseil. Au moni bato beaucoup misa. Bato bolanda. Au moni abimisi munduki aboma ndeko na Félix Tshisekedi. Tu es marambo na tout ya fait qu'on a été sur yebiango. Donc un premier ministre qui sort son 9 mm pour abattre son collègue soi-disant opposant. Alors c'est très dangereux. C'est inadmissible. Oui. C'est un truc de ouf. Donc ça peut jamais faire ça. Ça peut, et puis ça va plus se reproduire ce truc-là. Et c'est ce que je veux dire. Parce que moi je suis un mec d'ici, quand je parle sur la tête de mes ex. Je vous dis c'est la tête de mes voisins. Moi je vais tuer un opposant ici. Les opposants collaborent. Olengankoi, je te dis, il ne faut jamais changer. King Jong King. King Dong King. King Jong Il King. ne faut jamais changer tes langages. Vous avez la verre, il y a maille ou tinanda wanganga. Attends la soif na omelangote. Ah verre, attends la posa maille ya ndenge. Verre il y a maille ou tinanda wanganga ba pesa o être bino ba peuple congolais. Bon omelango. Donc bon soyez le banda le zande ngwani. Et puis le on ngaloba. S'il vous plaît, nos frères, oh bah nous pesa bino mbongo ya lokuta soki 1000 francs ya pamba 1000 francs congolais zanga valeur. Okolia mo sili lobby. Bino na mona bato mo ya PPRD, bolati ba beret ya rouge. Bo tablo biso botika. Bo jouer de malédiction et pas ba catholique. Biso tout ba peuple congolais tout ba parti bo na monde. Banda lelo, pe o ali ko sambela. Sambela ndako na nzamba za partout. Sambela ndako na yo nzamba za partout te di mola. Opération Panza église. Opération Panza église bisiko zali. Bandisi goyo. Donc makaba pasteur abuo ya mukuna. To banda pa mukuna to kota pa ka kenza yo pe pasteur soki walesa. To ebi ko za pasteur du peuple le pasteur mususu. Pas pasteur te magicien. So aza magicien italien. O mususu wana pasteur wa loba bino tuka en grosso modo. Et puis là on doit le pasteur a aussi to pasteur mo za so quelque part so to zuyo to ko sumbisa yo to ko bima michopo pasteur to na musomba pasteur to ba bokoli ba ngombe donc to biso wana to nyongo so wana mvuluzi swali zimba biso to bana swali zimba wana te c'est boli ma Jésus bona na ngono ko na Israël paragraphe moko ndeko na lobaki awa alobi paragraphe moko alobi pona nini boteyaka ba congolais te ndenge ba hébreu babanda ko bundela mboka na bango bino teyaka kaka mais pasteur azamu faut tenir sa peuple ozo comprendre nzamba pesaki Moïse bâton alobi beta la katikata mai pona o sauver peuple d'Israël ba utaka Égypte na boumbu ba katia kotu Moïse yemo akoma Israël te. Mais bino pasteur ozui mwasi na yo mukuna bali bema mama na mukuna mwasi na yo bali wana oboma mwasi na yo so mwasi na akena osa habité na côté de ma famille na oteme na to habité par contre congolais comment ça veut dire qu'un pasteur qui est le président de l'équipe de l'équipe de football la Renaissance équipe à football déjà tant beta la Bible équipe de football il m'a la matiti mabe Vecled, Tumba Bango, Renaissance, c'est que qui s'est donné à Wana? C'est bon, la Renaissance, bon Fongola Miso. La Renaissance, bon Fongola Miso. Parce que voilà ça ventilier. À toi, ça va arme d'abino, biso de Yebiango. À toi, ça va arme d'abino pour te capable de la puissance. Donc, et l'autre, on doit le balelo. Moi, si, Tata Mobali, et Loko. Bino ba chanteur boyembi na banze mwanzambe surtout awa na poto to mekoko moya bino ni suste mutacha mtika oh Yahweh kumbaba c'est là surtout moni to ko panza voilà donc c'est là pardon mola on a la colère c'est une apaisement donc aussi qui m'a close opération Panza soutenir pardon Aziko aussi qui m'a cassé c'est là pardon ya to lobi ba opposant nyonso to lingisu bino awate donc bino tout boyo wana papa mo osengo vient na biso donc on a besoin de on a besoin de bino pété pour ça na bino loko té donc c'est-à-dire biso tout soutenir bino biso Laurent Mosengo Pasinia
Donc bino et s'il donc bino tcha. Donc lobby biso nous tout aux lobby le samedi ça dimanche tu le 7 avant Amabé. Donc tous les dimanches. Tous les salons va dimanche opération Panzer Église. Ma maman so lingi fina yo na poto. Pour moi la rock na boma pe mutu na ke na prison. Basi comme toi tu na. Bino basi. Bosa papa maman qui la moi bosombi na ba murangi to na ngo. Na mama ya malili. Donc so ato meni mwana wana oyo zo memo mema na but pour dormir pour en avenir te lobi na mboka na ye. Donc keba batata bokanga basi na bino na bandaku. Bino basi mutu bolingi mingi po bazwaka bino basi. Mama papa pasteur na ndako na yo bengala ye. Fa na ateya na libanda na banzela. Ah oteya to mona ba pasteur. Bakambo bekana na poto zala. Bon vivre bien na poto. Bokomi trop ba mama na bino ba pasteur nyonso sans expression na fingi bino. Est-ce que on a pas besoin de pasteur? Voilà, on a pas besoin de pasteur. On a besoin de pasteur. Mais les gens si maintenant ko kwai ba bega pasteur ani. Oui. Voilà. On a pas besoin de soki nzambe akobikisa yo bango balobaka ke medesa kosalisa nzambe akobikisa. Donc ngana osambela na nzambe na ngai na ekela mwa nzambe ngana mwana satana te na akutu mwana nzambe parce que na dokundila bato bazokufa ba innocent bato bazanga minduki bozo boma bango bino muto zo boma bato boke kutila ye mutu ipolitika nambe ye bango na l'église wana l'église de sommeil à Congo ata na Congo Brazzaville to pekisi ba comme l'église donc foye bango panakin opération boso bosala Koboma Kabila, alias Kabila, Kanambe. Jour en haut, les jours approchent. Les jours approchent, Boboma Kabila. Boboma Kabila, Kanambe, Bobomi Mwasi na avant Koboma, il faut que violer. À mon passion, ba maman ou ba violer, on a ba zamba, ba monaka. Na passion, ba na ba tika na nango. Troisièmement, Kokanga, ba olenga koi, Kokanga ba opposant tout à l'okuta. Batuwa ba kamere ko boma batuwa ba mende ko kata mabundi na ye et puis ko lamba yango do pongande na zabo misapi frère Patrice ko kawana Patrice fo bo lamba misapi na ye soki la kozana moya bombe ngo na contracteur na ko mema epina la poto comme ça na ko tia ngo mosaka do yo na lobi boy te pusha ma micro ba yo conseil na lobi boy bana Congo opération la pesi bino yangwana bolo bateke bango balobela na poto to ndeko boyebi ke biso te to ba ato ya te ngai na aéroport njina kufi po ba Rwanda bazana jour ba Rwanda ba osate jour ngana tozoya to koya to kima pe tout parce que mboka ça va faire mboka les a biso toi aussi ça va faire je lance l'appel au président syndicat Dokolo président syndicat Dokolo to yebi ke debout pour le Congo to yebi yango bien. Tu vas besoin de loba. On a besoin d'action, de lire comment la partie politique, monsieur, ça la réunion, awa, té. Surtout, il monica, comme ça, Bengala, net banjoy. To Bengala, to beta, tata, maman, aux autres, yokate. Parce que tant que ça, babu, on a maté à yoka, ayoka. So, on a téti à vos actions, ça a été bino, na ba différence ya biso maloba biso ba ko moi bo pesa ba raison bo pesa ba combattant les raison ozo kwa bozo linga ekomati pose banda déjà bazo linga ekomande ka kina retour ko côté la batina banda ko changer ba bomi famille congolais mo ba remplacer rwandais famille rwandais boninge ko bongo tema bino makamla na pamba surtout bino ba journaliste wa mitaka ba bula keba yo na zo la ba na yo keba na batu no ba kumso keba pona ko video c'est Karim Chomba na Bruxelles les ngai Jamul Mola na bosente Belinda Ngonge ya Poizango na Milus Belinda Ngonge yango na papi gen masanga asiko force lié asiko force c'est Zinodeli calme opération Panzer Église Panzer Église to bani masolo opération Panzer Église. Non, coupe pas la Congo là, opération Panzer Église. Donc à part tous les dimanches, opération Panzer Église. Donc c'est-à-dire on a appelé Simbote la veille sur Laurent Mosengo Passini Mvuluzi. Appelé Simbote ici sur na. Puis na biso Swadifi Tumba Rungu.
Donc, on peut se monter, on va grand prêtre nous, on va même ancêtre dans biso, on va kenda watika biso maman qui pas vite en dos. 16 ans là, 16 ans là. Voilà. C'est grand prêtre on va bundira mboko kala mingi te libération. C'est si wana boka mabanga wana. Moi le basuka. Abibo. Ba ko mona leli donc kolobeli to na tension mo salai. On a dit sur on kufa kuna Congo pour moto akufa na ye. Donc akufa kuna Congo. Bino ba bofinga ba selezino. Bino ba bofinga ba combattant. Boy bango finga na yo. Mais surtout kutana na nzira moni ma kolela nga una leli. Ya lokola ngandwa zolela. Afungule mundo ni mais tango yo kota tena okanga muloko. Donc ya wana lobby na bino boy. Pesi mbote na ba combattant nyonso. Ko selate. La pesi mbote na ba combattant nyonso. Ba maman de Bamba Congo maman Louise Deta Kabuya, Magali lo mama, Koko Madera, bino tout ba combattant, ba maman notre ba combattant, ba maman nous tout le monde na Saint-Denis et puis bino na Belgique bo sangana, partout na ba Canada, États-Unis, Autriche, Allemagne, partout ba combattant bo la mobilisation opération Panza église de sommeil. Donc na pesi mbote na Sarah Martinette, na pesi mbote na Louis Bolombo, na pesi mbote na Vienanga Bokechiwa Yambo, na pesi mbote na Commanda Iso, na pesi mbote na ba Thierry le commando, moi na suka na Londres Patson Kelly, na pesi mbote na Pichu Shomongo, Martin Sali, na pesi mbote na ba Zoro Bilele, pour moi na combattant de l'Union, na combattant ya souci na mototé, ya ranking na mototé, tout tika na pamba côté, tala makambo yango Kabila yo sala tout comme un esprit to akina yango to tika ta na leli boyo kanga ma boyoka to ko to na bomoko ba kombabe masombo ba vient biso Louison ba vient Guy Gérald ba vient biso Chélie Awendo ba combattant ba Zebele ba Fourmi Rouge na Canada ba combattant Afrique du Sud ba combattant Sénégal. Félicitations de Bopanja ambassade wana. Ba combattant à Japon ou à Corée. Hollande, bino tout au terme à Bomoko à partir de le 7 janvier 2018 to bandi opération Tumba église, Boma église de passer à l'Okuta. Bisonyo tout que na ensemble la catholique. Donc il y a un lobby d'église de sommeil à partir de lobby et Koufi. Ba combattant boyo ko sabso sonte bino tout o da combattante tala mama mboka na yo valeur mboka na biso bonga venir tala bana o ba otikala ndenge do boyo kanga mawane na lobibo ba ko finga afingi na yediki na mutema da yediki afingi mwana nzamba solo do tokuta na Saint-Denis lobby chaque dimanche dans na Saint-Denis et puis surtout yo kata veiller boyo ils ont réveillé dans Saint-Denis tokobanda na Saint-Denis pa ya mukuna po yende mutu munene wana mutu olo akokoti. On a bana no a banda kwa poa et puis yo mwana mukuna na soki trésor keba yo mwana mukuna soki trésor keba pa godeki mani ko yaka shooter na poto ko tiaka shuli kolote poto sila na yo o pa ko ndeka kote na ye akomona ba gang na danger akomona ba équipe ya ba cité le mec et le mec d'ici ils vont sortir dehors. Nous on n'est pas de bolos, on n'est pas de tintin, on est en train de se battre pour notre avenir de ces pays. Moi, je suis un futur honorable député. Je vais siéger au Parlement. C'est ce que je veux vous dire. C'est là où nous, on cherche les sociales. De chercher ma cantine scolaire comme à l'école. Moi, la école, na tongo à zongité. Avant de qu'on a tiré sur un nègre dans ma poto. Donc, honorable de ces les vous dit Ingeta. Voilà, c'est l'émission. C'est ça le sentiment. En tout cas, merci à toi pour soutenir Bisso. Ne zappez pas, abonnez-vous massivement tout au long de la vie. Maître Derek Loko qui n'a pas son mot de action za koto yaya n'a pas son mot de ce que vous allez. Pardon dit na bi kutu na ba action za koto baza de contre ba makambo tout zo salama batuwa ba Kevin Kamuzuna batuwa ba maître Cobra batuwa ba maître nangai Sidik Yoka pourquoi pas maître Chura a eu conscience a dit que ba bomi batutu on se comprend ba Yuri Kanenga comprendre boyoka na to yoka to on ba divergence à pas à pamba mais ba o ba yebi que ba ba sima beaucoup continuer à la boussole ba bino ba mettre bino na sima donc biso to tikate la lutte continue combat et aux amours togole mate ah
ata bobomi biso tolemba te ata babomi biso ingeta ibobo